Madame Patriarche Vincent Makela, est-ce que osa pour osa contre Nenge Patrick Mouyaya, ministre de la communication, a eu une décision à Kanga TikTok, osa pour ou osa contre? Vraiment, non, le 100% pour. Mais 100% décision en abattant en pratique. Parce que tout le monde a les lots dérapage et ma casse. Bana na biso médication et ça okita. Tellement que les parents, non mon m'a tout les leka. Et moi comme si mi téléphone na simbi au côté faut bengala mwana. Après cette skit là, délice skit là. Autant que non base à la té. Pourtant on quand côté TikTok à poids et là monsieur yambona nous. Refile-moi ça confia boutou. Yolele mwana na moi ça sacrifier mwana. Bonne décoration à la succès. Il l'a comme ça là les pas déconner mon balai imbécile na yo. Yo refile. Tu benga on aura mot de passe. Ya maman na yo. Pour tout le monde il ba na biso comme deux fois hein. On m'a peine moi comme deux fois la ndeni. Atala qui faire di coco. Na poto kuna. Atala qui oh ce qui joujou bio. OK. Atala qui na TikTok, surtout TikTok. Tu vois pour la moi la 4 mois ni la partie. Atala tu veux ba Maria Tumbate, tu veux qui ba banana msusu banani ba ceux qui banani ba kombo na bango te. Tu veux qui bango te. Mais quand tu la bango, tu vois mon ba mise ezoleka. Yo me ba ceux qui ba komba PD. Pourtant, tu as fait pour faire du coco, il y a un perruque, il y a un signe, il y a un pilé, il y a un crayon. À ça, PD. Na sarato là. Bonjour, na grâce simbizi. Na likolo la raba salité. Car ni mkono kuna mobali na ye ba weleli na acheli mbele bele ça c'est quoi to bon c'est éducation ba to bon médication ban. To moni lelo mutu tunga la comprendre kate ba chroniqueuse na biso ba chroniqueur pour ka abima ça la combo fait ibimaka la ba finga. Mais ba mami il est là. Ba ti lelo na mon de place mami elle a la polémique sur de côté tel malgré ba dérapage wana qui est impolitesse otomoni bato yo tangi kombo Karine Mokonzi, Jaël Show, Grace Mbizi, Saratola oyo vraiment bato détruire jeunesse congolaise, bato détruire ba jeune ebele. Nalobi sikoyo à quoi sert l'église? Église a pour sa charge ya makambo oyo. Avant ministre ya communication a sa charge oyo ya ko supprimer lokoyo. Parce que si on tangi bato nyonso ba osala ba dérapage na TikTok, ba ça fait na église ba kendaka. Koloba ndenge nini? Po muto kwa gel so yo kono gel so ko finga pasteur te. Nayoka Oka no Karine ko finga sala nzambe. Nayoka Siko yebisanga ba finga bon poani. Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani. Loboko na tata ese moi Nicolas banina mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel
ndeko landaka yango ndeko talaka yango Euro na Vincent Makeba. Voilà, topesi bino mbote mingi bandeko nyonso bozolanda biso na mokolo na lelo nzambe ya Abraham, Isaac pe Jacob apambola bino na micro ezali ya bino pasteur Flamme d'Angola na caméra tozali na Josué Luanda Bron et sans oublier Exaucé Makela na mona réalisation kuna tozali na évangéliste Cédric Makela l'homme valable na moni Caleb Makela zali on appelle Belvin Makela. Lelo tozolobela eloko moko eza très important. Maman, papa, jeune frère, jeune sœur, soit qui tifanda wana. Landa biso vraiment lelo, ils très important. Makamutozo lobela awa, etali couche nyonso, parce que couche nyonso, basala kamakambu oyoyo, tolingi to lobela na mokona lelo. Toyebisa kabino à tout moment, Ciel Ouvert TV, ezali chaîne oyo ezali 100% makambo nzambe. Kuna rien que la vérité kaka elobamaka na Ciel Ouvert TV. Tozola kabino ba information na source. Peto yakako, pe sabino ba information wana. Lelo na yambaki, Madame Patriarche Vincent Makela, tolingi vraiment, to lobela thème moko, eza très important, oyo, ezo soit couche nyonso. Na kosenga na Josué Luanda Bron, ba fongo la plateau na yamba, Madame Patriarche Vincent Makela. Bonjour, Madame Patriarche Vincent Makela. Bonjour, Pasteur Flamme d'Angola. Boni santé na yo, boni santé à Patriarche Vincent Makela, pe boni bana, boni église Ankolo. Oui, Dieu fait grâce. Par la grâce de Dieu, tout va bien. Batnus baza bien, église eza bien. En tout cas, nous avons un contrôle à Nyos. Merci Nzambe azana contrôle ya nyonso. Lelo tozo lobela makambo o etali réseaux sociaux parce que to mona bane belé éducation na bango. Izo beba na nzela na ba réseaux sociaux awa. Okomona mwana 2 ans, il y a 3 ans, yekaka téléphone. Mais na kata téléphone, tout le monde a makambo belé et zo détruit bana. Mais les autres ça la émission moko et zo lobela sur l'éducation ya bana. Parce que éducation ça la ka ya bana te même ba mikolo. Tozo lobela na couche nyonso, tozo mona lelo bato ba baby à cause ya réseaux sociaux. Yango to mona ki ministre na biso Patrick Mouyaya. Asa ministre ya média, ministre ya communication, asa qui décision que il faut pas kanga TikTok parce que TikTok ba payen bazawana, TikTok bana nzambe bazali wana, nelelo tolobaki ke to yamba Madame Patriarche Vincent Makela, maman na biso Bénédicte Makela. Tolobaki to yamba ina émission lelo pona to lobela ka makambo etali éducation ya bana, ya ba mikolo, ya ba mpaka ndenge ezobeba na tina na réseaux sociaux. Madame Patriarche Vincent Makela, est-ce que osa pour to osa contre nenge Patrick Mouyaya, ministre na biso ya communication, a eu décision akanga TikTok, osa pour ou osa contre? Bon, merci Pasteur Flamme, vraiment merci de nous sur Ciel Ouvert TV. Vraiment merci de fidèle news sur Ciel Ouvert TV. Vous allez toujours s'abonner massivement. Toujours on a marqué banti valeur et côté trop biso tozana pona ka ko telemela et alors quoi virus et côté biso tozana pona roboma virus wana donc pona que si ja lelo na komisi nzambe parce que tozomona lelo ba dérapage eza makasi bana na biso médication eza okita donc mona mukebi de makambo belé donc vraiment Pasteur Flamme Nzamba pambola yo pona sujet munene oye nango ba mama ba papa en tout cas bozo ba kiti bo vanda pona tolanda même mission na boke binyos éducation ba neza vraiment pourri au mona muke déjà ayebi ebele yo mama mukolo tuna o eloko ezalaka boye mama ezalaka boye vraiment éducation bana biso na bana mikie bana ba 5 ans, bana ba 6 ans, bana ba 7 ans, bana ba 10 ans, ba 12 ans pour kolobate. Bon, on va dans pratique. Bon, mettront déjà pratique. Vraiment, ils ont tellement à couper Pasteur Flamme. Bon, pour la question tout ningai pour ceux qui n'a pour Patrick Mouyaya. Vraiment, non, le banana 100% pour.
Mais à 100%, décision en abattant en pratique. Non, regretter mingi parce que l'amboka c'est aussi moi décision moro boé. Après quelques temps les balali sina bango. Mais non c'est pas na oh ils ont suivi ne biso ba parents. Botango vraiment à pratique et aussi la forme est vraiment très important. Puis ça biso vraiment bien. Tout le monde a besoin de ça des fois tout quand on va des fois mais tout le monde bolali ici. Mais pendant pour les réseaux sociaux précisément TikTok en tout cas Pasteur Flamme n'a 100%. Ok. Tellement que les parents, non, on a tous les autres les cas. Et moi, comme si mon téléphone est simbi au côté faut bien la moine. Après cette skit là, délice skit là. Autant que non, base à la télé. Pourtant on quand côté TikTok à poids et là monsieur yambona nous. Tu bien on aura un mot de passe. Il y a maman na yo. Vous comprenez? Oui. Donc déjà, quand on look à des jours quand on look à d'autres, et mon petit téléphone a besoin de finir à boire déjà. Moi déjà, maman c'est quoi oh? Balobini ni wana o comité ezani au comité papa to ko bazoba. Vraiment c'est très important. Merci beaucoup. Voilà, c'est très important. On est allé opinion, il y a madame Patria qui fait ça makela alobi ya zali pour Patrick Mouyaya bakanga vraiment TikTok. Maman pasteur Bene makela na lobi est-ce que éducation ou ezo beba na makambo etali ba réseaux sociaux ezaka éducation ya bana mikie ou bien ba mikolo pe ezobeba. Pasteur Flamme na okolo baké éducation ya mikolo ba mikolo ne ba otango soit pratique. OK. Et ba mikolo ba mettre en pratique pour to moni mink bana biso comme ba deux fois hein. Au moins pena moi na comme deux fois la ndeni. Atala ki faire di coco na poto kuna atala ki oh ce qui joujou bio. OK. Atalaki na TikTok, surtout TikTok. Au moins réseaux sociaux quand même tu moi na il y a YouTube et là qui difficilement pour moi la mon amour c'est les vidéos ma bé aboaki YouTube et là qui na procédure rebelle. Faut ça na compte YouTube et ça moi ko fongola ngo te bala mingi ba bitene ba fongola YouTube. Et zo mamutu mais Facebook to TikTok et a facilement ko to koti ozona ndaba ndaba komi au fongola. Mais wana YouTube est à moi passe to qui moi mon qui est bien mais mat et là on venait ko barrer mamutu eza TikTok. OK. Parce que ngane tinga par avant na be nga joujou bioté hein. Na be nga faire du cocoté na YouTube en toto bi bangoté. Mais les loyo tu combien ba poani TikTok. Tu es mon pour la 4 mois ni la partie atile tu be ba Maria Tumbate tu be ki ba na msusu banani ba ceux qui banani ba kombo na bango te tu be ki bango te mais ko tala bango to ko mona ba mise ezoleka yo me ba ceux qui ba komba PD pourtant atali ka faire pour muto quoi faire di coco ya tara na perruque atena si na tele monta a épiler à tes crayons asa PD on les capé bongo zana mobile na ye wana msusu ki nani wana ba se ba se pe mission ba chérie elo ni olula epananga bana biso bazo zwango tout le monde va se comme des fois ba comme lesbienne et comme donc monde comme vraiment la boule que mingi pour la TikTok liboso tu veux que soit Karine Mokonzi tu veux soit GL show mais ba grâce mbizwana mais lelo na biso même comme tu qui bon pour toi YouTube TikTok il y a YouTube pardon mais l'on a moi c'est une question tu Karine Mokonzi tu connais Karine Mokonzi oui maman osomona papa bimbisi buso bana bango na TikTok cité parce que TikTok na système vidéo ndam na mobuaki ba page polémique ezui ba kiboko ezui ba page belé ezui ba tete bandani na allez bana mona soko ko tika boye et non ba c'est un boke gel show en finga yo et dans le roi bonjour ya maman na yo et le roi bonjour ba mikolo bazo comprendre et ça le roi bonjour osomona donc quand on tombe d'accord ya maman na yo kada kuna Karine Mokonzi azo sola na saratola ya unene ba so na grâce mbizi na likolo la raba salité Karine Mokonzi kuna mobali na ye ba weleli acheli mbele bele ça c'est quoi to bon éducation ba to bon médication bana pour moi na mona pe Karine Mokonzi ta mbele bele abuta ko bota na mbali mususu asa Alex Bono so na nini ngape na ndosala rabo ngape fona fonga page na nga na sala ka bongo
omona bami baza kosaspire et pas bakarine wana po écoute karine azana basi ebele la baronne ala mbala ebele nga mpe na osaka bona bana nga na che mwana ya malamu mwana amettre en pratique likambo oyo eza ya mabe po eboma ye maintenant po etonga ye ozomona bafingaka tomoni lelo mutu tunga la comprenaka te bachroniqueuse na biso bachroniqueur mpo kaka abima sala kombo fe ibimaka na bafinga me nga lebi bamami ilela ti lelo na mona na place mami yela ana polémique so na ndeko tel te ata baeleni kalemba wana ozomona me babimaka basalaka bakombo na bakishasa oyo koleka kutu bango baza te ozomona mais sikoyo ya biso ovandi balakisi omoni so ozwi caméra batielo il faut parler comme ça il faut loba boye omonde il faut loba boye il faut mo là okena YouTube ali eloko boso okena mpo bachaoka mafinga tomona le totola ba kombiso to na compte TikTok loko tia biloko efinga na batu te batu baza muke po balanda yo même na ba YouTube ba selver on peut loko tia biloko efinga batu te batu ba muke mais Karine moko da balancer car émission mo boye ezo finga batu ba ligande bongo oh mais bon mais que ça détruit bana na biso en plus c'est là tant que détruit bana te non le comment ça est très important même pour la personne mi contre na Karine mokonjwana ozomona tango ozo yoka biso ta bala nzambe tango comme tout finga ya mama na ya teta na ya koko na ya boye na boye ba salité wana directement ozo la suyer et diminuer ba chance na biso na sena moyo ozomona parce que ça biloko mo biloko ya intimité toko lo bango tene to benga razolo na ko benga eloko na kombo na ote kenteli ozomona donc il a dit que biloko mo eza ko batama mais batu wana babimisi yango biloko mo ya soni batu babimisi ba comme ça on le rola nzembo comme non normal peka ba congolais mtu ba osala ba bêtises oh c'est son bango so ba congolais Karine za congolais Gel Choza congolais Sarah Tola za congolais bango tout wana ba congolais ba grâce mbisi kutu yautu yepa ni mama la bêtise wana za congolais ba congolaise pardon yo ndira za congolaise ngambu ye za congolaise ngambu za congolais mais azobi mara ya biso ya mboka na biso awa mara ya mboka parce que ye ineti yo bisaka ke rando grâce à ça na ba congolais ya ngambu net nani ba yeba ni kutu te il faut ça on la Karine il faut finga ka Jaël il faut que asala na Congola na Brazzaville bala ministère na moto ebi mingi za roga d'autres oyokeda grâce au roga jamais alors bila ki fali pour bi que la sima fali en finga batu epese esala ke epese makambo OK mais ce que biso isa biso pasi éducation à bana eza vraiment ya kobeba bana misu baza net ba parami ba pesa bana met biso to ko pesa bana ba téléphone pour te la ka mwana nga mukeboe ata comme na 21 ans 20 ans na pesa téléphone vraiment et ça la moi pasi pourtant on peut se temps qui na chambre à tes connexion en plus na moko na biso wa concentré tu as 1500 francs ah tu as connexion on a net avant du on hôtel la kai i alobi boy ato bengia on dit matin ate okutu pa bote akate ate ba casque na bato casque pa yo kabinote oh mona kama kama yo linga ba casque mi mona zo yo kakaka ba ofinga makambo wana ezala so como luka ezala kani omoni lelo ba yana baleki babimi ya mobala violer leki ne poni koyoka kombo eloko wana mingi bazolo belango minga comme on faut mettre en pratique français on le roi dans ko ko linga moi c'est français dans notre ndeko nanga abosani ke za abomination ozomona donc mboka penza eza biso pena Congo est comme spécialité biso ya congolaise mafinga puis mafinga mo eza nini omoni nga na kama mboka na biso lelo mona pe yake mutu afika mutu imbécile habite que ça condamnable injure public mais biso to finga ngo monde entier bolanda kangi ngo gel show na chabo ando finga tout monde entier bolanda ke gel show finga ki ya mama na yo parce que quelque part passer from pour la succès mais se poser la question est-ce que tu vois gel show ba plus mes parents est-ce que baza bien éduqué bana bande ko mibali bazana ba na gel show na boti bana mibali Karine yo na zana mwana mwasi Sarah zana bana
presque bango tout bafinga bato ba grâce mise bato bota bana parce que yebisanga tant moi non kota ate maman so finga boy oh expliquer moi maman c'est quoi oh expliquer ni aux hommes vraiment ils a tellement passe na mboka so pasteur Flamme ils a passe merci voilà ils a passe éducation boyebi que tozana 3 sortes d'éducation tozana éducation de base où ils a kanandako deuxième éducation ils a à l'école troisième ils a na église maman parce que Flamme baron ba rata tout l'éducation hein nyo somi ça tout oh baron ba rata net mto kwa j'ai chose aza bien éduqué au moins pour moi mto aza éduqué hein oyebaka mwana ba éduqué bien tant au monde ayoba ke ndenge aza ko agir na elobeli ke mwana aza bien éduqué j'ai le choix tant do te mo fika maman tu ya maman na yo a bien éduqué wala directement ça mal appris voilà peut-être tout le qui route comme mususu ya le qui route na mal appris wana lobi faut tout le qui pas comme surtout bambe yango na kati ozomona on peut mutu bon pe atanga te batanga te c'est ça voilà eza pasi pe mawa parce que base émission na biso ezali éducation eke wapi éducation eza wapi parce que Bible ezoloba na Proverbe 22 verset 6 Bible lobi lakisa mwana mokie nzela ya malamu ya kolanda c'est ça l'éducation parce que soko lakisi mwana mokie nzela ya malamu te akolandaka nzela wana oyo lakisi ye mabe vraiment nzamba pambola yo madame patriarche Vincent Makela nalobi boye sikoyo malgré ba dérapage wana ki impolitesse otomoni bato yo tangi kombo Karine Mokonzi Jaël Shaw Grace Mbizi Saratola oyo vraiment bazo détruire jeunesse congolaise bazo détruire ba jeune ebele nalobi sikoyo à quoi sert l'église église a pour reçoit charge ya makambo oyo avant ministre ya communication azwa charge oyo ya ko supprimer lokoyo parce que so otangi bato nyonso ba osala ba dérapage na TikTok baza pe na église bakendaka ba pasteur na bango ba oteya bango be ba oteya bango tebe baza les oiseaux de même primage baza lo lengi na bango bon pasteur Flamme no kolobake au monde église le lobby so mo pe ba pasteur to bebisi christianisme na biso OK koloba ndenge nini po muto kwa gel so yoko no gel shoko finga pasteur te nayoka okana Karine ko finga sala nzambe nayoka siko yebisanga ba finga bon poani parce que ba yebi babike au moins bango ba fi wana ba o baba vrai baba vrai te ba buso bana bango yo moni lelo po na pasteur ate ya mutu pena yoka et comme il passe pour minga comme ka biso sto sala kango pasteur ou sala raboui osomona mais ce que c'est ba vrai pasteur non ba se suété comme ba pasteur Vincent Makela non ba se suété net biso notre se suété osomona mais pour ba yoka yo et ça passe parce que bon ba ba grand pour na bango mutu pasteur a yebani makasi na za grand mais so tali ba bêtise marana pasteur ba yebani makasi wana mais oui et puis makaka asala ki beleka baza ba fufu ya même badi OK au moins mutu gel sur le kalemso pasteur nangai na pesi merci mais pasteur na yo kara nani ni fola tanga kombo na so anga makasi pa nani frère na so Ken Piana ale kamina na Bruxelles Emmanuel Togi Dodi prophète Dodi Emmanuel Dodi yebisanga ndeko makamu Ken Piana sa pe atanga ngo passer venir donner asunga ka pesa ke ba mbongo asala rabo yebisanga est-ce que makamu pa Ken Piana tangaka na kombo a passer ya tangaka wana ezo balana e balana te nandeni ayi muso otanga kombo no mais pas suyer yo neti ngade to so otanga Ken Piana tanga pasteur Emmanuel Dodi pasteur nanga ya bonde ngade na natia déjà chana nubuyi côté na tia côté da Ken Piana mo azana no exemple à suivre te pour na ba jeune bon ma jeunesse na nga mukete apotant que na pasteur est-ce que pasteur nga na okene qui pour vrai pasteur et là il est vérité na mokilo ezate vrai pasteur nenga zawana azara soka vandi si moi ne papa na bi que ça oza homme oza public oza ba mission yebani tout et tout mais
il faut ça quand même na langage moko za moi bien et là c'est que ça peut na moi na pasteur Emmanuel Doud. Non par exemple moi encore. Tout le monde peut ba banani ba ndeko ba frère na biso ba banani ba PM Papi Mboma. Est-ce donc moi Papi Mboma c'est émission de sanité. Jamais. Quand même ba tu ba ebani. Est-ce que Ken piano comparé Ken piano la bagage na Papi Mboma? On est pratiquement possible. Et alors quoi on comparer on comparer l'oni. On comparer Moïna Boutou voilà merci beaucoup l'homme valable. On comparer Moïna Boutou on comparer bangote quand on bi fumu na njoko wana et c'est pena njoko libosa fumu libosa njoko et simbate o mona donc on a PM temps on sait on sentir moto quoi ça na bagage mais donc moi papi mo le finga bato jamais ozo mona mais ba ken piana na autant que na la pasteur nanga ma finga bato o mona Karine kuna maman abi yo tu kana tanga maman bangonde so et moi on se pose la question nabi maman ba Karine tika Karine na biloko wana maman pasteur netinga na pasteur consacré na mosala ndemi na tika mwana nanga précieuse to belivin to barachi allez tika bango ba traîner na mabe hein donc notre peut des listes pena vanda te pena ni au finga mais on est ça na bonne chance té bonne chance té ndeni boto na parents o ba tellement na ba rigueur moko sa raté biso ba o repela mona mwana nga alléluia amen nani moko yes mwana nga zana ina na lo bablo kwana abondelaka a parler même la langue po eza makambo nini oyo azomona mwana mke capital oyo azoyoka mingi abiki ndeko soso to butu akena na msande ko na mbali fibo prier abiki 22h21 to priaka ok on fibo prier omona moi d'abiki biso ndeko soso za rabote a de l'éducation wana abiki biso to le temps maman va prier omoni papa to prier to message déjà bongo maman to kende église ngoso la église ba nga ba dérangeanga tout qu'une église, mais il y a 5 ans, il y a 4 ans, pardon, précise. Bon, de nous, moi, tout qu'une église, posez le loco, mon naka mingi. Bala ba frotter mi maman nzambe, on monde ba zaper bongo. Mais si ça bala ba Karine mon compte, à mon ami maman ba ata téléphone. J'ai les show, yo ya maman na yo, yebisanga, mon pas finga ngote. A finga. Non, ba détourner, pas c'est anini, ba détourner éducation ba na bango, na ba na su ba innocent. Beaucoup de même ça qui n'a pas il y a on de ça parce que non ils sont battus sur la balana mais ngesa la ngamo passe hein mais on peut ça ordre na suka batu balanda rasu ba ya otanga ba kombo bolanda ba ngondi on peut ça ordre na suka parce que flomatel a petit ordre Karine Mokonde ana ba chinois OK ba chinois ba mo ba supporter na ba bêtise au moins liko na ngo atanga ba benga ba maman tel so so tel o te pe maman ba maman mikolo mais bandima salité wana et le monde il se pour conclure baza bana ya baza destiné té yo za sauver OK ba ama ba fi wana eza bana mo ba destiné li felo OK ne ba maman balanda bon po omoni mwana nzambe ayebana to omoni kuna minimum za mwana nzambe baza ba race mabe moi bile moto suko nena ni nzamba lobaki ya on est au monde pas Karine pas ba race ala mutu bon au moins pas mutu ça bilo accepter voilà mutu yimo Karine ko la baki binga la zala la Chine est se ba foutre la nganda ba lier sanga mutu bon non la Chine mutu ko Karine bo soutenir na nini poka ofinga moni ke batu batinda tuna pepe bazali mutu ofinga ochini mbele kwa bilamba azala na oyo kuna azala ata mal répété azala li felo na sa mabele allez na batu mo ba pousser donc il faut comprendre allez-y comprendre que baza batu ya boîte moko ba le fufu le même tout monde Karine Mokonde na be dingo toyoka le ba boto yoka yebisanga ba ta race monter c'est ça. Voilà, na dédié émission Oyo na grand frère Papi Mboma, journaliste et ya excellence moninga ya héritier Kasongo Mokonza Bruxelles, pe na pesimbote na grand frère Nati Lokole. Vraiment nzamba pambola bino bokendeka na lolenge
oyo bozo kende botenga mate. Voilà Madame Patriarche Vincent Makela. Na lobi sikoyo ata opesa ordre. Mais ata batu nyonso bakoyoka oyo kolobate mais moi quelques personnes o nzambe a osimba mitema na bango bakoki pe koloba namoni makambo mama pasteur azoloba et convaincre ngai na bando Olanda susu oyo te parce que ba o nyonso ba Olanda ba insanité ya batu wana bango nyonso baza bato baza ko se préparer pour l'enfer. Parce que yo ozali wana pona ko sauver bango opesa ordre o yoka yoki o ozala convaincu te wana eza état lié mais essentiel que yo sali devoir na yo opesi ordre que olobi qui appartient à lelo mutu nyonso olandaka mutu tel bolanda bango lisusu te appartient à lelo bakoyoka yo na moi quelques bateau nzamba osema mutema bakoyoka yo. À vous la parole. Bon pasteur Flamme tobi ke na makambu nyonso eza na bana nzambe ya solo. OK. O baza destiné na lola. Moi to na mokilo yana mutu batu baza da oza destiné à li felo o destiné à la sauver o destiné à la sauver et bana dango de et do moni lola ndeza na bato baza da lola ba kota lola ba da sélectionner. OK. Ozo monde. Donc il enseigne na batu o balandaka biso na Silver TV. Bato balandaka ba chaîne chrétien. Ban conseil na pe sabino. Bana basi loko ba Karine, ba Jaël Show, ba Sarah Tola, ba Grace Mbizi, ba Zebele. On aime sur le retour ba kombo na ba kombo na bonté. O ba finga na kawana, ba Bakali wana ba Juju Bio, ba Zetelme Belé, ba Ken Piana, ba to buso ba o yo yebi na on atangite. O yo yebi. Bato Olanda te. OK. Bato Olanda te. Pour moi au fur et à mesure Olanda ba mingi. Bato bungisa bato. Ba bungisa nzela, ba bungisa yo pe ba bungisa pe ba nonzela. Éducation pe ça nezo kufa. Appétit vient en mangeant. Tant ozo kuté, ozo ka trouba be eloko yo kara mingi. Yango pe no on mettre pe ni en pratique. Donc non senga la batu nyonso o balanda bato ko ba kombo na tangi wana ba Karine Mokonzi mamsu ba kombo na ebité baze belé même na TikTok obi ka finga batu mingi bolanda bango te bolanda bango to baza da destiné na li felo ba ebala ke bango baza de la marque de la bête mitu na bango tant ozolanda bango o comme même sec na bango pour alors tant so ozuli lala. Il y a bien, on a place, il y a un là au pôle. Si tu as après 3 jours, et beba. Ce qu'on a battu à la mingi, au kobeba. En tout cas, bon, on a bangoté, bon, on a assuré l'éducation à Balanabino. Bato, on a exemplaire, on exemplaire à Kolanda, on a exemple à suivre, on vraiment bien, on a baby ça, éducation à Batupé, à Bana, surtout à Bananabiso. Vraiment, et ça la passe. En plus, non, senga, on a Patrick Mouyaya. En tout cas, papa Langai. Décision aujourd'hui, to soutenir yo makas. C'est très important. TikTok et Kangama. Et Kangama pour la libéla. Et Kangama pour la libéla, papa. Et c'est la seule communication, elle comment c'est ma bête. Et c'est la Facebook à papa Kanga. Que papa la Kishasa, va bannir TikTok na Kishasa. Bani ba Facebook wana parce que les autres médication n'a pas comme possible. Bon ça me faire quelque chose. En tout cas on sait que ma casse de ce aujourd'hui. Bon que non matina suka. Bon vendre là on peut ça peut ça peut na malamu. En tout cas comme c'est so bo sali biloko bon. Merci beaucoup pasteur Flam. OK na moni ba aussi na lebiso to komi na suka na kolinga kaka opesa programme ya église. Opesi momoko opesi maloba moko ya muke ya séparation émission moko na lelo. Programme église surtout na communauté Vallée de Bereka na église mère to sanganaka à partir les arrêts dans la prière intercession lundi en tout la prière moi ya makas si vous avez un problème donc prière on est sur makas ya lundi à partir de 17h 19h to ici mardi tout dans la prière quand il y a intercession
et puis mercredi pasteur ayamba ozana ba problème ozana ndeko no mozali kamo songo la zana Kinshasa benga e PC adresse ya tozana commune ya Kinshasa Maluku 86 entre du marché na plateau côté ya Kabinda sozana Kabinda wana wapemela Maluku sozana na marché ya Zikda wapemela Maluku pasteur ayambaka à partir de 10h30 si 17h30 à Kati Koyamba vraiment jeudi tu as la prière puis vendredi tu as la prière intercession samedi activité de la jeune puis ma maman tout ça aux jeunes aux maman c'est très important aux alawana et puis dimanche tu as la prière tu as la action de grâce à partir de 9h30 si 12h à 13h juste aussi ici vraiment programme union sur l'église pour la ciel vertivité au salaire émission Monique au c'est la aux pasteur aux années le roman sur Robi qui font appel les canapés sa témoignage nana va fêter pour faire loba pour la ko éduquer masse tobo ya te porte za polele yaka vraiment et ça la biso bien na pesa bino programme maraboye o nga mama bene makela eza vraiment en cours to sala sauter la vidéo sur ya ciel vers ya so kitina c to sala kango mizara na église to sala version mo une église kokabola biloko na bano baza ba délaissé ba abandonné ba veuve ba donc to sala kango siko to luto zongela avec force to zongela fondation na biso o eza na kombo ya Macbe donc fondation Macbe to zongela ko sala version na ba effort na biso to sala na ba effort na biso na mbongo poche na biso mpona kosunga bano bazo traîner na balabala ba mikolo ba aveugle ba tondani na triomphal bana eloko leti bazo sala seka mbongo so sala na poto to sala ba aveugle na triomphal ba telengana aba traînaka bana eloko lieti ba senga ba 500 ba 200 francs to sala version wana mpona kosunga bango ce qui pour moni ki ko sala sponsor officiel na biso bo sponsorisaka mabete biloko on sponsorisé yango tant ozu mwana bitike nzambe moko bi azali le mari de veuve le père des orphelins tant yo liesi mwana bitike mama ozala ravitaye ozala ravitaye nzambe lo na kopambolo makati poso mwana na kaka leli alula zaki lete so zaki pona mama wana te mais na zuite so zaki pona mama Gigi na États-Unis te papa Lievin mais na lete so zaki pona papa mama Nancy te na papa Edith tout maman Martine papa Anisete mais aliété ba bon soutenir yango to ba na déjà kala mingi te bon mon première ce ezala ba yamana ba fort na biso moko to sala biso to opela na biso sa mombonda na ngolo nzambe so moni ko te biso ta poids te na la bilemo etrenanga na magasin na ngao na tinda ngo biloko ko leba biloko kuna na poto ze belebele na tani na tinda to kozwa yango to kosala version to kabola ngo avec transparence vraiment vous soutenir biso vous a toujours papa Mangobo mon père maman Fatou vraiment vous soutenir biso non c'est que papa est boulou couple boulou mosala nza emero munene na mwasi na ye mama Landu mama leki nanga vraiment vous soutenir biso na biki biso baba to sala vous soutenir biso na nani mama Lisi Kansa na France na papa na mobile na ye papa Antoine Lukini barsu yango bo soutenir biso to mato toujours wana koko ping pong Gabi Eyamba to sala version omoni mo eloko moko kuna tinda koto na action to tinda ngo vraiment erosala biso tellement bien na fondation auto to sala ke to tombola mboka na biso to tombola ciel ouvert tu vina bino elongo vraiment Gisèle non c'est ngana Gisèle ma jumelle version yango c'est la première partenaire ya maman Bénédicte qui oza jumelle na yo donc bon c'est la biso vraiment bien donc peut c'est un bon séjour et pas ya maman Jeanne wa auto de Belgique lobby à Osaka un mois ba bon séjour en tout cas mbote nous sur Bolandation partout mbote belé pas ya pasteur évangéliste Cédric Makela mbote pas pasteur Flamme mbote pas ya José Luanda Brown mbote pas ya ba bébé nanga Précise Makela Délice Makela Bélivan Caleb exaucé bango baza tellement belé bana baleke belé bayama mbote na communauté on ba vailler de Bereka ba mbote ya bino belé ba mama tout
Maman Blandine, une bonne guérison. Mbote belé. Et pas la bino, c'est bon, ça tout. Mbote à souk et pas, il y a révérend, le patriarche pasteur Vincent Makela, l'homme mystérieux, l'homme paranormal. Vraiment, papa, on va pas m'bolé belé. Merci beaucoup, pasteur. Voilà, merci. Fondation Makibé, toujours en marche. Oui. Fondation Makibé, toujours en marche. Moussala, quand Madame Patriarche Alobi Moussala, d'ici là, ils ont salama vraiment qui t'ont coupé pour soutenir Yango Penzambe, à quoi ils ont Bolabino. Penazoye Bisaka Kabiso, qui Fondation Ekumbi, azo pesa ba visa Schengen. Na un mois aussi visa Schengen, na yo peut voyager pépélé. Puis bazo pesa ba visa, il y a Norvège, ba visa il y a Afrique du Sud, il y a Canada, puis il y a États-Unis, puis promotion, ils ont salama il y a ba visa il y a Turquie. Na $1,700 2 semaines aussi visant il y a Turquie. Ce que lingi aux détails nyonso benga karana plus 243 89 65 50 578 ndé okozwa ba précision nyonso ya ba visa Schengen wana. Na micro ezalaki ya bino pasteur Flamme d'Angola, na caméra tozalaki na Josué Luanda Brone, frère Nabiso Exaucé Makela, pe na moni na réalisation évangéliste Cédric Makela l'homme valable. Na pesi mbote na maître Jules Consolata, maître Daniel Tumba, maître Idi Amin Linzoki Mbomouchar Detier, mon avocat Cambez, na pesi mbote na Jean-Pierre Diongo Pipina, na pesi mbote na bana nyonso Vallée de Bereka, bana nyonso de Rocher Sali, na pesi mbote na boss Didier Simis Le Lion na Bruxelles, na pesi mbote na Asie Moutale Papa Dubaï, na Bruxelles Nzamba Monayo, na pesi mbote na José Nzita, de Bruxelles toujours, couple Zigura Toko. Et sans oublier, na pesi mbote na Jonathan Fumwangani, l'ombre de Jésus. Et sans oublier, Patrick Ibola Nzamba Pambola yo. Na osuksaka libanga oyo na mon cœur que j'aime beaucoup, les bébés Miradi, les bébés de Papa Flamme. Ciao. Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe mongani. Loboko na tata ese-moi milikola balinga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert.